fongola matoi oyo kandenge toyembeli chez Ousmane motema ya Kate mwasi ya pembe mama na Saidi Sume ya na Rama mami Tabu motema ya Cornel Kabongo Wivin Tabu Kaska Songo Dynamique stream na ye kosenga bolimbisi na mabe na salaki ya limbisa ngai bakendeke bokila tala baboya kozonga bamemela na bolingo na saki ya makonga deception ya bolingo nga nazwi leloyo dynamique mon amour tu es mon trésor de tous les temps de tous les jours y'a Didier Mingoma na ngai Calvi la queen impératrice Boss Lady Chou 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 Ousmane pardonna ye kosenga bolimbisi na mabe na salaki ya limbisa ngai bakendeke bokila tala baboya kozonga bamemelanga bolingo na saki ya makonga deception ya bolingo ngai nazwi leloyo dynamique mon amour tu es mon trésor de tous les temps de tous les jours Curtis Pangala Wangwerere Papa John Papa na Elsa mabanzo ya Yvonne Ale motema ya Christelle bolingo na ngai ekoti mindondo mitafanya nini juni penge mitaenda wapi papa mapenzi wangu upimelinga bolingo na kanaki te aye vraiment t'as détruit mon cœur Joël Scream cerveau ya Tabu Senase Israël Kumba Kumba kabiso tokoma na destination aye bolingo aye mon amour aye bolingo na ngai koti pindondo mitafanya nini juni pende mitaenda wapi dadi mapenzi wangu upimelinga bolingo na kanaki te aye vraiment t'as détruit mon cœur Colonel Eddie Mwamba, les grands producteurs, Philippe Zamalek, l'homme que l'argent appelle papa. Aïe, Regeza, Yannick Kini, les Warombox. Inch'Allah, Goba Komana courant, Samira Suyana, notre Kozonana, Atabasana, Niba Komie Bele, Dynamic Street, Dynamic Street. Inch'Allah goba komana courant Samira suyanga notre kozonana Atabasana niba komie bele Dynamic Street Dynamic Street Sky Mavinga Rolls mitafanya nini tunipende baba mitaenda wapi tunipende mitafanya nini mitaye na wapi baba ya nolanga Ancha Azona Foba ifo louange kalala Inch'Allah goba komana courant na courant Samira suyanga notre kozonga Samira suyanga Idie kabishi mushi edola Check son Santima nanga elakisi tobongisa bolingo oyo elekaki eteyaki ngai ngako naza na espoir qu'un jour tokozongana dinami na ngai Patrick Mavungu. Et là voilà dans Babique. Bonjour, bonsoir chers amis téléspectateurs, c'est là de l'heure à laquelle vous me sauvez dans vos maisons. Donc là c'est l'impératrice de l'empereur qui est encore une fois de plus devant vos postes de télévision pour vous parler toujours de mon émission Système à Lumière. Comme je l'ai toujours dit et je le répète que nous pouvons être 8 millions d'habitants. Nous faisons les mêmes travaux, nous n'avons pas de mêmes empreintes. Donc avec moi l'impératrice de l'empereur c'est la différence. Mais qui est l'empereur? Je ne sais pas. Donc pas intégré même poker. Donc à 8 millions d'habitants.
bon, tout ça, Moussa, moi, mais ma fille n'a pas été question. Donc, avec moi, là, c'est la différence de la Barbie de la presse. Donc, autre m'a dit, donc, la queen de la presse. Donc, ma fille, c'est qui blonde, la Bakamboza, ma belle Makassi, donc, tout bunda bunda te, donc, avec Missal, comme le bané belé, Missal, dit, Dani, image de baisse, c'est pour juste international, babi, Moussa, Ango, donc, babi, que, dans Botina, tout ça, répète au sala kaka. Donc, babi, que ma soeur, ça, m'a protégé base. Donc, ça veut dire, bah, tomber, bon, tu qui t'aime. Donc, babi, que dit, bah, tomber, tu regardes, vous avez belle Nadalou Samba, Jerry Mala. Donc, pour te mettre ma solo, ya, donc, toujours protéger base. Toujours quitte à Nakati à Djobo, au moment de délégation d'Urbain qui t'a Djobo, babi H, qui était sur le terrain. Donc, babi, qui les Saoudiens sur le terrain. Donc, elle a Daniel Azaliwala, tout ça, donc, Koloma solo, donc, avec des filles. Et donc, babi, fille, moko, ya tendresse, babi, moko, ya caresse. Babi, oh, il y a des journées à love, mis en love à love, et te quoi, batiko, qui dit, bah, rien à dire, rien à commenter, botaka la simananga. Bon, mon adon, bon, mon akadon, babi, na ningane, tika na ningananga kaka. Donc, on est capable de mettre kakato, donc, babi, ke, il go sente. 4 fois champion, aux hommes, naka masolango, yangia, le roi de la forêt, Jerry Malayewana, Lusamba Bel Naden. Bon, mon akatoto kangae, masolé zalia donc. Sans plus tarder, dans ma vie, protéger ma solo. Bon, moi, les bancards, va protéger Angiama, va protéger Angiama, va protéger ma solo. Je vais tomber, babi, les boules, quoi, dans la vibre, quand on a bédon, alors que j'ai un tige, bon, à vibrer. Donc, ce que boy, là, dans le cas, il y a un cas, donc, ma camosa, ma bemba, avec Dynamic Screen, sponsor officiel. Papa, ça a ça, on m'a plein. Pour moi, bah, valeur, moi, que j'ai grâce à babi, Dynamic Screen. Poto Angola, Kinshasa, partout, Afrique du Sud, Bossa Masolango, n'a pas fondé. Babi Poya Abungaka, après ça, nous mbote nanu, Jerry Mala. Ce qui te pose, c'est une image sans Masolé Bandaki. Moukel, quoi, mou s'appelle la Queen. Azolo banazo kana mawanga bibande ko Jerry penza to mikebe makamo yangi ya mape a un kotika te tango midi pour atolela rapongi te mais voilà babi que malembe masolongo ekole komunene Jerry Malela a vimi loboko etonda mobali mbele minga gaya Jerry Malela après ça bloka mbote mais il ne parlait pas beaucoup na suka peut-être baka pona après sa programme parce que H Azaliwana les Saoudiens Azaliwana za na bat c'est là. Bonjour Jerry Mala. Bonjour l'impératrice de la presse. Boni. Kaka babi toujours la calme na yo, ba aisance, ba maîtrise. Ouais, oui, so ba trop na misala quoi. Ba trop na misala yo ebi. Ouais, ba ma solo je crois yo ebi to banda ma solo kala donc yo ebi. Tout ça toujours, on a tout continuer toujours à défendre les rois de la forêt. Donc, oui, quoi. Vraiment, Jerry Mala, avant d'aller pas achat, on a les cabas saoudiens, peu baloba. Tonton, mon a tout mon organisation. Ma soleil est à kuna dirbante. Ma soleil est à Djobour et à Cape Town. Mais niveau organisation dirbe, si ma soleil continue ma cambango, peut lati ma cambango, na yébité et allez dire à quoi peut ma cambozandeni. Ouais, la Queen Ebi, moni les fidèles de Wera, tout bandano kalani dans Soloba. Ils ont structuré les bosso na maison mère au lelo. Ils bota pe ban ebele, lelo ba structuré ebele ba groupe bima. Ils ont grâce à les fidèles. On moni pe magambo nenge et na ngambu na biso ya free seed. Donc fallait bandara pa na biso awa. Tellement les fidèles fondé yo azaka awa na Durban. Donc, il y a un moni qui charge tout à Marambo, ils ont un cadre d'urbain. Donc, il y a donc, Basikitoko, garçon bien, donc, tout ça a toujours la préparation. Il y a que les 7, c'est qu'on vient dans ma baie, les 7, il y a que les délégations sont de partout. Il y a des golf qui sont là, des gars matériels, donc, les délégations dans ma baie, quoi, après la d'urbain, les boss. Dynamic screen, dynamic screen printing, donc il y a des mutasima solo, il y a des mutazo support sur les fidèles de Wera, donc on est là quoi.
Merci na zonga Jérémy la pour ce programme souka na le canal n'est pas achat na le kakuna pour babike vraiment le temps nous presse bozo mona kaka na epa yemo babike mbanga toujours à danger achat de na kangyo lelo ya normal protéger là toujours tala yo photo protéger binoti ba mamad protéger bage toujours donc base ça n'est pas maman danger faut protéger le retour lingara explication est claire faut protéger pendant nyoso lingara pendant faut protéger ngoyo ebiga ke yango biso pe to protéger les rois de la forêt en direct en Afrique du Sud yo ebiga ke Durban yangia mazoya les 7 aux ana Djobour yango pona pesa bina ba programme les 7 aux ana Djobour yangia mazoya to ke Djobour yango toza tellement mobilisé une affaire 50 personnes 100 personnes autour longa dirba awa na bokasi ya yemoko dynamique na fondé Jérémy la photo kende vena ko soutenir yangiama po maramwana to banango awa yo ebit 2015 tato opese la vena maramwana nde zara pena ke no to opese la to bandango awa yango tozo occasion pena ke ça fait des années au concert ebeta te mais lelo yangiama lelo de la forêt o to bundela jour et nuit ke biso to zala to bundela pena yango lelo to sepeli pena kende to zabo to organiser mobiliser ba polo eza tout est mobilisé transport dynamique image screen yemo ko sali pena ke no transport eza kolongwa Deben tokende Djobour pour un concert ba billet zali nde toza boye toza pena organiser to ke pena concert eza les 7 samedi royinda bon nde to boma nde to tomba mais batabi ke libule ko tonda te batabi soki libule tondi aloba ke baba tsaba misa pe comme 6 c'est comme problème ata yo moko la queen mobilisation aux hommes na nde toza mobiliser tala bongo yango ezangara bango pena bazata la to na banzele to ba vrai jo to ye pena ke no to bonga malelo pena auto pesibino rake eza avant moi quelques personnes bureau vandi total rake no ndeni to pesela mais ndenge zabo to zana une affaire à 100 et quelques personnes auto longa la bango dirba to sombi de aba billet nyoso poto kende pena salone ko tonda et puis to laksa bana Djobour ke nde biso bana dirba to simba masolo na affaire de nombre affaire ya tout oya monique no azabe na sir na marambo a jour on a to kutana to beta na pena nzoto ba mona menake no dirba nde to asomo pona yangiama wana pena nyonse sila. Et c'est bien c'est la kaka babi munduki na zonga bi porter parole là na zonga se pas pour appeler ça kanengeza la passe to moni makasi bitumba na makambo oyo mais dans na tamusa ka miko na ngandeza la kabo mona kaka là c'est les Saoudiens qui est là babi bo mona kama solo yangia mais ce babi qui est toujours protégé base pour mona ke musale do salama toujours Igo Santé babi 4 fois champion babi do masolo ngo à mon vieux Bob babi en direct kuna na France babi mon vieux zo mona ka boulongo la kuni yo donc musale salama papa a baby shuka donc baby sexy et moi na suka yangi ama o so la fo baby shuka mais so la ba so la yo no bo pesa makambo donc to so pe makambo les Saoudiens position ngo to lembate du jour au jour donc to bunda kaka pesa la makambo position queen ya koloba kutu ezate yo moko zo mona bilili o mona ba chéri pena kitoko o nyoso pena ba sud africaine batali ka elongia yangia ma balobi vraiment tokotika vraiment artiste à bogar boete donc la milito biso toye eza mobilisation de kolanga acha uti koloba toza plus de 100 personnes o tozo longwa awa tozo kende na Johannesburg poto kende ko sala makambo o esengeli to sala donc de la forêt azo kita les 3 biso tozo longwa le 29 soit le 29 le 28 to longwa directement na Djobour poto kende ko sala pena ma ba mobilisation donc ponanga o eza le fidèle toza na yemoko Jérémy la bazo tala eza bien vraiment écrit donc le fidèle de Werason chapeauté par Jérémy la na sponsor na biso yemoko dynamique screen printing donc saoudien akutani na batu na tout on est les fidèles. Ceux qui les fidèles, les ande piliers oyo zomona awa.
Donc ngana zana mingi kolobate ngana pesika programme o ezalaka po ngana soutenir artiste na nga Bogar mutu asala ba Zénith asala ba Palais des Sports asala ba Stade de France lelo aye ko bukela biso eza nini nini salini Ellis Park. Donc Ellis Park azoya ko bukela biso Ellis Park. Donc masoleza nango carré ya koloba kuto eza mingi te. Donc yo pena la queen, la princesse de la presse, l'impératrice donc de la forêt. De la forêt. Yeah. Donc babi bo mo na kala yazo kende ba vrai chéri bazala tu vois chéri fait ba mwa muke babi là c'est Daniel. Donc bato ba bunda makasi wa kamo ba di ba ami fidèle ya Ranson o ba bunda rapona yangia donc le roi de la forêt. Donc ba soki babi ke nzete moko ya limite ko tumbaza mombimba mais jamais yango tumbama po ba pela ata ko ndambu ko tu ya limite ko te poussante parce que ba mi ya Ranson bazali ba bunda rapote yangi ama toujours zaka toujours debout. Là c'est dernier position ça ndenge ni to mona événement comme pembeni pas longtemps ba jour jango zo kende pas longtemps ka événement salama commentaire na réaction na pour encourager batuka toujours pona mokolan vraiment bat ba ya plein dans les boulons et ko ya pe et tondo bat ba cha doute donc voilà ça batuke non makambo za mana merci beaucoup. Non, en fait, biso doit déterminer quand on a un moko dynamique vers Bukele déjà biso ba avion, ba billet déjà allé à lobby que non, il faut to kita na parc on a penato bukango ba sentir que non dirba eza makasi. Vers lobby que non à Bukele biso ba lodge makambo tout biso to kendera à l'est to ke au suppose yangi après to zongi. To ke ka ko exécuter après to zongi sili. Yeah, c'est un peu ça. Merci vraiment Babi que là Babi que donc ça pas toujours Babi que to bundela makambo banda kala donc jaja to tika encore bongo donc ba chat mais mitel ba ko ebati ko kidiba mitel tant kele zo beta mbonde zo beta bozali bola la pongi après na suka tant ba billet aussi le komi mo pesa ngata ba tika libanda mitel donc Babi pe na libanda pe écran j'ai ko la te makanso ko le kana kati Babi mo konza masolo Babi tu parles bien da ba masolo ngo ba to banga présence na bino c'est déjà ma belle position zandeli. Ah mère position zango pepele banini yo mozo mona ba méchant. Ya na kanda fa. Méchant zali. Méchant mère, méchant c'est que musique. Na kanda il faut na kita Johannesburg wana ba il faut ba sentir. Pour balobaka bato Johannesburg bango de grand libulu mais ba sentir jour wana que dire babé ezana bato. Pour ngana ole la rapide au niveau na okita donc méchant mabe donc pièce contre pièce il faut solo la mabanini na grâce à dynamic screen azaka kawana a support ba makambo tout bozoko brand ba vrai chéri begi toko boye ba ozana Johannesburg to kitana to kita banini donc système zaka méchant mais my baby can you say something to welcome Ranson to come my come say something my baby please say something just something small please welcome to South Africa hello my baby come my baby girl can say something please say something can you say something my baby welcome to South Africa. As you can see we are in harbor, the air is blowing. Yeah, here we are. Yeah. Thank you donc Babi que donc tozongi sur masonenge zalaka ya donc Babi ma message pas parce que tolingi que baton se base bon na que basi d'africain bazali on comprend tellement que baton mona ka Babi que makambo ba mon bazo ko s'approcher bango moko Ismaël moi message moko na basi d'africain na ba étranger ba Nigeria et baton se ba ko nda biso qu'est-ce que comme ça ba on peut quand même pe ba mona quand même que bazali welcome na kati ma solo et beta ma les 7 na les 14 na kati ya Jobour na Captain. Merci beaucoup. So here I would like to speak to people who are listening to English. So they are just watching us doing this. They don't understand what is going on. So they've got confusion. So now I'm going to remove your confusion by telling you that there is one of the biggest artists in Africa, which is Ranson, is coming to play. He has a very, very big concert on the 7th of May. So we call you guys to join us, to have your ticket. We can even give you for free. So we ask you guys to come and join us and celebrate together, because this is like a party. You understand, you guys? Yeah. So we are going to celebrate, we are going to enjoy, we are going to do everything. So we welcome you guys to come and join us. This is the man of Saudi Arabia. I am here for you. If you need a ticket, I'm gonna buy you a ticket. I'm here for you.
Bye bye. Donc, babi toujours protéger base n'a pas achat. Donc, babi que Durban tombé. Donc, babi achat allé achat dans son dos babi que tant aux hommes n'a que bit makambo boto bunda rapport nango et les lots vraiment le voilà bah résultat yango et salon dengeni. Tenane sengo vraiment nane sengo ya omona que non de la forêt kiti ma belé au monique toi na banoko les saoudiens toi de quoi tana ba fille tout monde appena que non to sepe la makasi na effort ba golf kizola le président en vie golf kizola ba Sankara de Kunta tous les yaya ba Igo Sente Papi Kankol Yemogo les rois de la forêt to sepe la pena tout monde ba en face to sepe la bango po marambo to bundela ngo kala to za musika total la bango na musika na ba vidéo na banine mais lolo ce qui kitina ma belé faut mon plaisir ngaut na lo belango te na otala pena journée on a telemi boy pena na otala de la forêt pena na betanga na otala pena boy tala o tout na bomba na valise ndenge masalanga lobi pièce sur pièce to bimisa na ba pièce to bomba et bimba na jobu boze la biso pena que non boyo ka pena le moto to la tsabango pena le moto ya dirba et puis na mambo l'art omoni o tout ça la pena en Afrique du Sud ça fait 5 ans 10 ans to bomba ngo pena na poche pour jour na yo zala pena que so na matin na podium carton o bona mina que no photo la na ba carton que yo peno ce qui yo pe mona que okumisa yangiama na musika lelo pena yangiama yeli biso pena na terrain ya ato bongisa ki moi $100 moi $200 ya concert to se peli ça pena les vieux pena que l'eau de la jungle a se pela pena que on a pe que non na dirban to zaka na posa na souci fort ça fait combien des années to mona yangiama te biso to vandi ba 10 ans ba 15 ans ba 8 ans mais lelo pena yangiama aye pena na quartier talaka gérer FC ka acha jour on na beta vieux carton ngape na FC ki jour on a takanga na ozo avion bango ba ok ninga na ozo na avion le même jour na grâce pena que non il y a dynamic screen na ozo pena que non avion pena na okita na bengo la queen arrivé pena que non il y a acha maestro bulantulu mukongo ankoba bongo carton ba kozwa queen na yo ozo carton o yo to bana mako yo pena pona l'action pena yanga ma pena fa mona yo fa mona yo pena que yo pena la queen que to zawana po masolo to banana yo 2015 2014 on comprend la lelian fort kalambai omoni sengo que na pena na ke ko eloka moi secret ce que au vivre pena que non protéger base o protéger ngo pena protéger base eloka moi secret ce que biso liaka ba to liaka ce que biloko secret trop to liaka ba chocolat ba nini biloko secret ce que to le lango ce que lingina lia eloko secret liberté yango za la te o ce que tu kalimi masolo na mikolo omoni queen mo biso to yebsa bango soko zape na grand faut tikala grand omoni mambo tanto banango lelo pena na omona pena que non on dirait que na mano rêver parce que na moni pena de la forêt face à face après des années na mona de la forêt na kin lelo ce qu'on a mona yangiama ata mo yo se pelate le grand caméraman na sima o se pelate yemoko dynamique trésor se pelate tour yemoko trésor ya gaga o se pelate siko photo se pelate okende ko bina ko enjoy o mona te l'accent bango ba sud-africain na Big Bang mondial exemple à suivre dans l'étranger du cœur bon mona kama solo na sa bande bondo ba kama za mabe makasi mazaza mabe makasi na to bota ba koto to baluka déjà. Là c'est l'impératrice donc de l'empereur. L'impératrice de l'empereur. Ça fait mal hein. Ça fait mal Isma. Et là merci donc babi ke bon mon ka donc babi makamboza ko yinda vraiment ko yinda mabe bando babi ke yemo ko gérer mal la kata terre donc makambo yindi la ki posa motema na biso donc tabe to ba ombera takate to no ko sa gérer mal c'est que ça kana été à ça bunga na e nzoka ne bon ko yemo ko en personne o abunda pona masolo ya fidèle de en Afrique du Sud abanda masolo kala donc bon la queen kutu mukie na kutu na komata na komi boete ba donc gérer mal là et voilà vraiment avec Weranson avec quoi atterri en Afrique du Sud to ana gérer mal a pèse la photo ça vraiment to kabwana bino bobo mona to ke suna pointe rose bobo to kabola ba t-shirt de to pèse makambo po bat bazo makambo merci gérer mal ouais merci pour la parole je crois monde entier bozomona na bengisika tout le monde a le 7 na kata Johannesburg le 14 to na Cape Town
donc tobengisi tout le monde bafan tout balingaka la bonne musique eza likambo ya weranson te eza likambo ya culture ya biso donc faut défendre culture na biso ya mboka yango tobengisi bamelomane tout de la bonne musique tobengisi bafan tout oyo bolingaka mpe weranson toya biso tout na bokasité ya Dynamic Screen le big boss na les fidèles de Wer en collaboration toche bis mobimezali pona komema batutu oyo bana posa ya ko participer na concert et nga mo pe nazawana pour tout le monde pe bana posa ba participer aux angi billet vraiment difficulté on est là toujours aider mututu aux angi billet aux angi position on est prêt à soutenir tout le monde message na ko pesa pe pona ba artiste na biso ya mboka pona moni affiche mo thématique bana ndule les 8 conseil mon opesa moni la bloga bouissa la rare c'est une première où en son aya beta concert en munene na kata fruit site aya beta bakora mais cette fois-ci ça concert en munene alors photos à la ini faut biso tout bino artiste mboka to kende ko soutenir artiste munene o azoya faut ko annuler ba concert na bino bozo to soutenir bino déjà à chaque moment to zalara et ministre économie toujours défendre les couleurs et en mboka faut biso tout artiste to zala ini to kende biso tout Johannesburg ko soutenir artiste parce que bawera ba professeur mon temps azo beta bino pe bozana bozotala tant que ba artiste bo mona noté ba stratégie ni to kozala nango pe na bandule na biso na ba concert na biso na biso mais tant que concert mon na Johannesburg bino pe aboti affiche que biso pe les 8 to beta tant que ba to belé baza viser à okende c'est comme si bon mo ça la contre promotion ya artiste wa azoya ils a bien propriété na zo déplorer na ba comportement na parce que nga géri mal je crois na soutenir trop ba artiste mboka oyo yango naza na lelo lokola mécène na kata mboka oyo aza na plus de 5 chansons oyo ba misia a ba embanga na sala trop pona bango ba concert tout bango betaka na zalaka na sapotaka bango na nyonso alors biloko boye eza ma propriété mais je crois rendez-vous ezaka le 7 tokutana biso tout na Johannesburg na ebike sala etonda joka bino bomona. Hey guys, we need you here. Jaten. You can welcome Werason for the last time. Welcome Werason to South Africa. We support our African pride. Protéger base, protéger ma solo, protéger base. Na moni ka batu be ba lo ba wera embi ben sanité, wera stali boye. Na yeki fosa kofi be. Na ebiso congolais za musique. Igo Sente. Moni congolais za musique. Wera za éducateur ya masse. Je crois que yemba ben sanité te. Et ça a juste moi incompréhension au batouazaki na un disque mais là je crois que c'est raison de comprendre tant à lobby que j'ai envie de si c'est quelque chose sucré dans la posa ko fiba et là comme moi sucre et là qu'on a zo monde de pesa nga posa na boaka hein yango tout monde to eboye et là par exemple yé aza animateur musana bango za ko boaka donc ça dit bango ba boaka ka tant monde tingane na eboye ba vrai chéri baza awa bino ba vrai momi boza awa na golo bageno na domaine ngo zo mona nga ndo zo mona okaposa o fiba to ya ndenge nini eloko na zo mona nga pena se loko na ka mutu sangwana tinga siko na golo bageno biloko na zo mona ezo pesa nga posa na féliciter yo parce que osala musala no bien makasi siko yete maza animateur abwaka kanga lobaki na biloko na zo mona pesa nga posa na bwaka alors bat ba interpréter na verser mbongo na kasi après ko bwaka babambaki bambongo ti tamba to babambe bambongo ba $100 mbongo wana azui akoboma wana ndako te faut que nous verser na banque ezali nango simple mais compréhension batu ezali peut-être que non ana ba idée oyo batu bakina nango mais vraiment abe baki gérer mala pasoli yango a pasoli nteke pe mpoke a commission sur les sika ngo vraiment mbongo ekotaki mingi il faut que verser ngo skona bwa trop so fala ka ne verser après ko bwaka ti babambe bambongo ba sepeli na baki babambe bambongo après que verser en banque. Donc c'est tout simple. Kutungai na ebisaki déjà Queen ke wana eza banque de place to versaka pena nini to versaka mbongo yemoko jeri mala fondé a confirmer yango ke non eza nini eza place to vini to versaka nini siko batu la comprendre batu ba wala ozwa nini tozana jeri mala na linga na présenter ba le fidèle tozana jeri mala bo lukaki pena biso mingi bo luki biso fo ya wana donc makambutu eza kitoko
les 7 vraiment les 7 tozala kuna na saluer Rasoul mutu na ngai Rasoul aza wana donc Nzambe azala biso tozala vraiment wana na moni falai vraiment tembe kaka donc ba petit ba guys can you say welcome to South Africa again one welcome oh my god let's go one welcome to protéger bas bon nakoki ouais to aussi cette émission sans qu'on remercier quand même bato pe ba sala effort qui marambo tout ezala boye et les so eza dynamic screen les big boss en tout cas merci pour notre toujours ça là et dit que tu n'auras jamais ingrat pe Weranson déjà marambo a ebi yango un jour à nous je crois ressentir na pesimo te na golf qui sont la dégâts matériels motema ya le président vie Génie Nzengele le président vie le président vie na pesimo te na Sugar Baby na pesimo te na Dada Muzinga na pesimo te na Alex Tima tombé du ciel na ebi ki to zane na ndule kalate na pesimo te mingi na ma confiance donc ndenge zalaba na pesimo te na Fifi El Baraka depuis les États-Unis na pesimo te belé sans oublier le tout-puissant Poutine, hein? Le président le tout-puissant Poutine, ingénieur Dada Muzinga, Dada Mukulu, ingénieur Dada Mukulu na Johannesburg, Kalaming, c'est quoi? Ya n'esprit que Nengezabo et monsieur Sili mais to beng sara bino tout boya jour ngo ezala bien et puis to ngala pesi de ma part na pesi mbote na golf kizola dégâts matériels au pena que non Nengezabo le président en vie et puis na pesi mbote na la queen la grand caméraman na biso na Jerry Mala na Weranson to ana mbila zo sala la biso sécurité pour cette futi bango Nengezabo etala mboko la la biso sécurité et puis to pesimbote vraiment na batutu o baroya ba savourer la bonne musique de Weranson. Merci là vraiment merci Cardozo Mwamba un trésor caché dedans vraiment condoléances à famille Kangaji vraiment condoléances na vraiment na famille Nobimba dans un bas consommité manabino et papa à Charlie Ladonia toujours l'américaine vraiment na c'est sur bambote na ba mi fidèle sur Weranson neto baka toujours na baton sur o balanda kabiso bato balanga vraiment l'impératrice de l'empereur pour toujours fidèle l'émission nanga nala besoin ba reproche na bino na scellé babido babi scellé toujours babi yonde makambo amasi chamala toujours à Ismaël donc babi kumba biso to leka à Joël donc babi Joël screen donc à Dynamic screen non mais bisous à tout le monde vraiment nous aimons beaucoup vraiment merci et bisous bye.